Merci beaucoup. Bandeko na ngai nyonso tout bozolanda biso partout à travers le monde. Vraiment na moni ba image et panzani TikTok mobimba, YouTube mobimba, batu bozosala ba commentaire ya ndenge na ndenge bolobi. Ken pia na ndenge lekaki na émission ya Papa Lianza. OK koloba soki edi badiate alongwe na mouvement ya Pali, mouvement ekwei. Bandeko na ngai nazo asime bino ke ezali na batu mususu oyo bazwaka ba rôle important ke soki alongwe mouvement pe kozwa déséquilibre. Batu neti ba edi badiate bazali batu oyo toko s'attendre teke kosela eba 1000 émissions ya songi po fali alongola ye. Nalobi na sens ke edi badiata bautana fali pupa na quartier latin. Edi badiata zana ba importance ebele pembeni ya fali pupa. Na makambu ebele. Edi badiata oyo bomonaka azana ba importance ebele pembeni ya ndeko na biso fali pupa. Soki bomoni ken pia nazoloba ke soki edi badiata alongwe pembeni ya fali mouvement kokweya bozango na angle oyo bino bolingi bomemelango te. Angle bolingi bomemelango eza angle ya mabe. Angle oyo bolingi bomemelango eza angle ya mabe. Tomona pe bandeko na biso ba Vasco Mabiala pe basal bazalaka important pembeni ya faire rigolo. Tomona pe départ ya Vasco Mabiala, tomona pe mouvement ya faire ba scandale nini ekotaka faire abeta pe ba 6 ans. OK, c'est tambola bien ti. Boso wa makambo te mutalobi abo de former ngo na ndenge na bino bokomisa ngo songi na marque na bino. Ngai na osala ba émission ya kosala campagne ya mabe contre Edi Badiata te, contre Fali Ipupa te. Na kosala ba campagne ya mabe te. Batu mususu ba osala ba commentaire kenya yebi bango bien, c'est que bazalaki boye, c'est que za ba bolingo. Edi Badiata atikala kosala jamais makambo batu bolobaka na. Nga atikali koloba ngo na ba angle oyo bino bo déformer te. Nga na lobi boy, Edi Badiata nga na yebi bien. Edi Badiata fali akolanda mbonge na biso ya ba émission teke to tie pression azo Edi Badiata longoli epo Edi Badiata zwaka ba rôle moko oyo na ngai na bino to kokango te. Azwa ba rôle ya ba risque nyonso tu oyo mutu moko te. Papa, bosukaka oyo nga na lobi bokomisi yango munene. Ndeko na biso Papa Mupasola leka na émission ya France Temai aloba même langage. Papa Mupasola tellement zana impact te bozwa yango bolekise yango bongo dans le vide. Papa Mupasola aloba rôle oyo Edi Badiata jouer kana kati ya FVT même nga Papa so ba pesa ngo na linga te pona kokango te. Parce que ken pia na lobi ke soki Edi Badiata longwe OK c'est pe ekwei bombuzu yango siko bolingi bokomisa yango sujet mususu. Bolingi bokomisa yango na forme mususu bokela yango songi moko boy. Soki ken pia ko lobabi soki Edi Badiata alongwe pembeni ya fali toko risque to mona makambo o faire pe asibiraka na kolongwa Vasco Mabiala. Mabeza wapi? Est-ce que na lobi yango na sens o bino bolingi bo transformer ben Papa Mupasola tellement zana garçon moko boyata lobby et pesaka nango te ya yebo trouvaki yango normal botiki yango leki normal aleka na émission za na YouTube ya ndeko na biso France Temai. Ba rôle o Edi Badiata jouaka na kati ya orchestre ya Fali ye ata ba pesi yango akokango te. Wana bozwaki eta ensel yango ba analyste ya ka ya keni nde bozu bo pelisi yango moto. Ndeko na biso yoroba ucholoba awa lobi ba visa o ba pesaki bango ayo comprendre que Maman Denise ne mutu apesaki bango visa o kezalaki nango Fali te. Bosomo na maloba o bino ba congolais bokoza bosela ngo analyse maloba ingratitude ya haut niveau. Ya koloba ba visa wana eza nango Fali te ezali Maman Denise ne mutu azolaki bango visa Maman Denise ne mutu asombelaki bango ba billet
ingratitude ya haute niveau ya bongo namoni ba analyse bosali yango te bozwi yango normal ke yoko balobi ya solo yoko bapanzi mboka yoko basali boye bandeko na koinforme bino ti place boza bavie nanga badekosi mokoko basule kauka bafisto koloke bafergani la merveille bakokodi laso staff nyonso tu ya fali wana place baza bayebi ke Ken Piana aza na problème moko te na Fally Ipupa. Ken Piana tikala ko signer contrat moko te na F victime. Ken Piana aza na mauvais souvenir moko te o F victime o ya F victime o ezo déranger Ken place afandi na mauvais souvenir moko te. Naloba yango chaque fois ke totikala kosala réunion moko na Fally te o un jour na oyela bino témoignage ya Fally Ipupa. Soki tosala réunion na Fally te siko seke nini na ozala nango ya Edi Badiata. Bandeko na ngai boblagaka te na baorchestre omoni orchestre nyonso tu ya Congo directeur ya marketing moko oyo azalaka na orchestre ya Congo oyo afandaka na mpo na sacrifice te oyo azanga kisi na Congo azalaka te tosa siko makambo en général directeur ya marketing moko te na bamouvement nyonso tu ya Congo oyo azanga kisi azalaka te. Boto na bana basi oyo bavivana ba directeur ya ba marketing na bandako babona ani. Boto na bana basi oyo bavivata oyo balala na ndako ya ata nazona Roger Ngando ata une semaine. Basifike bino makambo bamonaka na bandako ba directeur ya ba marketing. Nazona Roger Ngando pire vie na nga propre na chepe na kati ya lisolo oyo. Ese bomona Roger Ngando jibe azwaka courage ya kopesi ata suspension ya 1 mois. Est-ce que vous avez Jiba a courage à suspendre Roger Ngando? Ou bien est-ce que Jiba tindaka Roger Ngando na baguerre ba exploiter Mosaka mais Roger Ngando va protéger parce que Roger Ngando a ba charge. Directeur ya marketing oyo bokolo bazanga kisi na Congo botangela nga kombo na ye awa botangela nga kombo na ye awa. Ba fasiko mabiala wana bomona bino moko ke alongwe mouvement parce que mabiala komi mutu ya kende ba prière komi mutu ya ba église parce que mabiala komi mutu ya ba makila ko sanza na ko sanza bino boza besoin ba expliquer bino ba vérité mususu ba banda ko expliquer bino ba shaeli shope ba kotaka ba mabala na bandako ya ba directeur ba marketing ba yebi makambo ba monaka na bandako ya ba directeur est-ce que shaeli shope place oza osala na Roger Ngando ba inane j'ai les choses que vous avez témoignage mon côté à ma belle na samute ba mouvement na biso oyo ba directeur ya ba marketing wana nyonso to bomonaka baza batu ya masekite na kati ya ba orchestre nga moni émission zo le kanango na sengi bandeko na nga na lobi ata bo sa livre na nga Edi Badiata 1000 émission fallait kotikala kolongola ete. Parce que parole important o Edi Badiata jouera na kati orchestre ya Fally na ngai na bino toyebi yango te o esalaka Edi Badiata ti lelo balongolaki na poste na ete. Est-ce que toza sir Fally aza zoba? Est-ce que Fally place afandaka azoba? Azo mutu mwa boye oyo tokritikaka ntongo midi pokwa oyo internet mobimba ekritikaka baémission nyonso bokritikaka Fally ere alongolaka ye na place wana te. Est-ce que Fally azoba? De Fally aza zoba mutu mwa boye oyo basaele bémission tout le monde asenga a démissionner balongola ye ere balongolaki te Fally azalaka zoba. C'est que eza na makambo oyo ajoué na kati ya orchestre oyo ezali très important ya blague te. Lelo jeux olympique yango eye namoni bandeko nyonso bofongoli kamera Ken Piana okosi biso yo na honorable Zakari Barabase boza lokuta bolobaki Fally akobeta bokosi biso nayebi te soki lisumu nini oyo Ken Piana mema oyo nyonso tu Ken Piana lobaka ezala ta ya muke bokomisa yango kaka munene ezala te eloko ya muke bokomisa yango kaka munene. Awa pendeko na biso yoko boasenga bitumba na Edi Badiata nazomona place bozosalela yango ba émission te. Soki ezalaki kaka Ken Piana nda lobi mwa muke inga ezala sujet ya munene awa inga ezala mama na sujet ya munene.
awa Yoruba osenga bitumba na via na ngai Edi Badiata wana bo trouver yango normal na ebite soki image na ala ksa soki yango na ebite o ndeko na biso Yoruba osenga bit o na moni kutu ndeko na nga gouve o sa ke pas faire boyo kaye nano Yoruba nenga za pardon na ye alamba alia et pas bagola to yo a été ba ingratitude na milieu musique il faut aussi là mutazoli visa amemi na poto na la bise ingratitude ba leader ba comme méfiant ou aider bato pour tana aider lobi muto tana mimi quelque part ou kana ngai comment pourquoi utiliser pourquoi linga muto aza inga lelo Yoruba comme cousin fait bon ba que viser ça 83 euros ti sur 83 euros toujours assurance toujours logement tu as bien na carte ça 83 euros donc 85 euros là mon dépense n'est pas dans ces élèves qui n'est pas de l'homme il a perdu plus de 40 quelques mille dollars sur on a les gars téléphone ba non ils ont 83 euros tu as minimisé l'effort. Voilà, bande ko na na osenga vraiment to banda pe ko peser ba mona biso parce que ba mission msuto to sala o ebimisa so bazo batala sujet ya ndeko na biso Yoruba na ba golo ba okotela na bango fali pupa ba na ba golo ba okotela fali pour ba sortie médiatique ya ndeko na biso Yoruba ekeneti mabe ba sortie médiatique ya ndeko na biso Yoruba ekeneti mabe parce que sortie médiatique esenga kape batu ya kopeso raison bazala pe sortie médiatique ya ndeko na biso Yoruba eke mabe parce que ba sortie médiatique ya ndeko na biso Yoruba aosala na Prince Bakali azawana pona ko détruire carrière ya Fally Ipupa ya azali mutu ya Koffi Olomide azali wana pona ko détruire siko ndeko na biso Yoruba ba plateau oyo ya batu oyo bakoki ko tia na mwa maîtrise ndeko na biso Yoruba azo préféré asalaka ba live na ndeko na biso Prince Bakali o azo tia na ba erreur ndeko na biso Prince Bakali o azali ko tia na ba erreur ya ndenge na ndenge peme zali pasi pe mawa kotala bandeko na biso mususu makambo oyo bozali kosala vraiment eza pasi pe mawa kotala ndeko na biso Yoruba ndenge ti bagolwa baosepela na bango na comportement na ete. Alors to landa mo flash après na banda émission na nga na expliquer bino makambo ya Jeux olympiques parce que naza na plein droit ya ko s'excuser devant ba fan oyo basepela kite ndenge to annonçaki Fally Ipupa akobeta na ouverture ya Jeux olympiques. Namoni kuna botokisi polémique bolobino okese oyo Luvunu Ken Piana na honorable Zakari Bababaswe bazawana pona kokosa batu bandeko na ngai nga naza producteur te vraiment soki ngai nde nakosaki bino ke Fally Ipupa kobeta na ouverture ya Jeux olympiques nga nasengi bino pardon bolimbisi ya bolimbisi soki nga na maloba na ngai nakosaki peuple congolais ke Fally nde mutu akobeta na ouverture ya Jeux olympiques nasengi congolais nyonso ya partout à travers le monde bolimbisa ngai mpona lisumu ya munene bolimbisa ngai mpona lokuta ya munene soki ngai mutu nayebisaki bino bongo parce que namoni na bacommentaire bato bakomi kofinga ngai bato bakomi kopiblie ngai na façon nyonso tu bandeko na ngai nalali kaka nalamuki namoni masolo ya Jeux olympique ndenge boza congolais bozali kofinga ngai bolobi Ken Piana okosaki biso émission salaki na honorable Zakari Bababaswe nga na s'excuser nasengi bolimbisi nayambaki mpe na ngai honorable Zakari Bababaswe asololaki comme invité alobi na Congo soki baponi Fally te bakopona nani biso nyonso tu ngai na bino tozelaki kaka baimage ya ouverture ya Jeux olympique tomona kaka Fally oyo honorable anosaki biso tomona ndenge akobeta mais comme abeti te je pense na Congo toza pe na baartiste ebele oyo pe soki Fally abeti te falaki pe tomona artiste mususu vraiment na part na nga bato oyo bamoni ke nga na jenaki bango nga na kotaki bango na part na ngai Ken Piana nasengi bolimbisi soki vraiment makambo oyo tolobaki ekokisami te Fally abeti na ouverture ya Jeux olympiques te oyo eza na France nga de ma part nasengi bino bolimbisi
kaka ken piana oyo ba congolais bozolukela ken piana ba problème belé namoni kuna ken piana bake kotyangai photo ke ngai naza Yudasi oyo ateka Yesu nayebi te Yudasi oyo ateka Yesu na nzembo fali abimisi na sika elongi na ngai bozotambusa yango ngai Yudasi natekaki Yesu natekaki mutu wapi ken piana Yudasi atekaka Yesu siko nga foto na ngai ba wario bozotya yango po natekaki nani boyebisa ngai natekaki nani problème onga natekaki boyebisa ngai clair comme ça tokoyeba ndenge nini tosa biso bakongolais tokomi na biso kaka kolala kolamuka kolukela bato ka basujet ya polémique napesi félicitation na frère na biso Mike Kalambai oyo asali stade de martyr plein à craquer bandeko na ngai lisolo ya stade de martyr je pense lelo Mike Kalambai a clôturé stade de martyr eza susu concert ya kolobela te ke mutu asali plein tokam martyr lelo Mike Kalambai plein oyo Mike Kalambai asali martyr ekomi lisolo ya kolobela esu te parce que martyr ekomi nango place moko ya facilité tosenga ndeko na biso héritier Watanabe akendo bandela martyr parce que yende asalaki honte ya bato nyonso to babetaki martyr tosenga héritier Wata akende kobandela martyr le seul muluba oyo atodisaki martyr te eza ndeko na biso héritier Watanabe. En tout cas félicitations na frère Mike Kalambai martyr na yo eleki bien tomanaki Moïse Mbiye pe abetaki martyr elekaki vraiment très bien vraiment félicitations na ba artiste chrétien na biso félicitations na Moïse Mbiye félicitations na frère Mike Kalambai olakisi biso oza vraiment vrai mobali ya solo bandeko na ngai to respecter ba artiste parce que ba artiste ya mboka na biso baosala ba événement ya minene bazo mériter beaucoup de respect mériter beaucoup de respect bandeko na biso ba artiste musicien bazo mériter vraiment mériter ba respect ebele tokota na lisolo etali bongo Festi Gola oyo créé polémique ya grave bato mosusu balobi Frère Gola azali pe parmi ba artiste oyo bako participer aza parmi ba organisateur te likambo yango créé polémique ya munene toki na festival wana Festi Gola comme batiango kombo Festi Gola il paraît Weranson pe aza invité kuna toki il paraît bafani ya wenge muzika maison mère bapekisi wera ameka kotia likolo kuna te place makambo oyo Frère Gola azali koorganize soki Weranson atie likolo na Festi Gola bafanatiki tu ya wera balobi bako se désabonner na bapage nyonso tu ya Weranson tolanda tonton promo makambo azo expliquer biso awa bato aba wenge Alex Ntima bino mutu bobo marawera. Ça, c'est mon point de vue. Dans le bien en public. Ouera, un musicien, grand artiste. Firaz Alale qui n'est moi n'en que c'est encore polémique à 2 balles. Si l'organisation a estimé que Ouera Zala, c'est pour les besoins de la culture, et on a compris beaucoup, on a un complexe, donc selon vous, ceux qui oueraye na un festival au Feraza organisateur na ba partenaire ndé ouera sobi c'est que ouera culturel était c'est que pena bogolia fufuna dendo na bar likola ko timba et puis na moko ba wenge koda ouera lelo isa ouera vanda patriarche sur bomoni ouera go yate libre à vous pas sobi mais ndenge game ekende la lelo moi ndenge na yebi wera ndenge wera andimi ba partenaire ba yapa na ye ndenge wera andimi ba partenaire ba sala vidéo wera son ne trouve pas d'inconvénient aya na Festi Gola yango boyaka so pe boya owengi okozala na wenge 100 ans sans ozala mwana wenge okozala 100 ans na wenge sko elenge wenge ya mwana okozala 100 ans na wenge wenge za ba code
On a grand boule. Wera sokaza akoyani nwana te okomona kutu video te esika wera zo solola na batu ya nini. Soki eza tia mouvement bozo tia po ezala biso banzoi wera kende te. Soki eza tia mouvement mpona bavi mpona tia mopepe tant mieux. Mais soki wera son aza eza bien mpona culture wera sala ba featuring na bana kutu ya ba rapper ba yebani te. Ya mike eza ebele. Donc jour wana soki wera za po ba jeune wana bazwa lumière derrière wera. C'est wera qui contribue à la culture. Azo pe sa bana wana impulsion parce que festival eza bateau bazana pour sa visibilité na bateau bazo sala festival wera son na festival azana déjà visibilité ni na déjà wera a déjà mbiaka siko ko sopani ezana on bomona ozo kufa likola ko timba epola. Voilà, merci beaucoup. Alors, nalandi ba fanatique ya wenge musique maison mère rebelle bazali très fâché balobi wera son ameka kotia likolote na festival na ebité est-ce que wera soki lelo artiste étranger moko boy a organisé soit festival ya monene soit na Nigeria soit na Gabon soit na Cameroun soki ba invité wera ba futeli ba billet ba pesi makambo nyonso est-ce que ba fanatique ya wenge musique maison mère est-ce que bo senga na wera kendete Frère Ego la Jésus de Niance azali artiste congolais abengisi kulutu na ye wera ndenge bino ba congolais bosengaki Frère Ego la ke na Adidas komo bengisaki Koffi Olomide otiki wera événement munene Frère Ego la bazo organiser na batu na ye na kati ya stade na biso ya Kinshasa Tata Raphaël abengisi wera na ebite mabe nini oyo ezali wana na invitation ndeko na biso Frère Ego la bengisi papa na ye mabe nini oyo biso ba congolais tozolukaka problème tozi raison epai ya ba fanatique ya wenge musique maison mère ba fanatique babengi nga ebele basengi na Frère Ego la Jésus de Niance avant date ya ouverture avant date ya sortie officielle ya wera na festival basengi ndeko na biso Jésus de Niance akende tout epai ya wera son bameka kosolola basala video bafanatiki ya wenge musique maison mère bazali na besoin ya réconciliation ya bongo te basengi ndeko na biso wera akende komona kolutu na ye na ndako basolola batia makambo nyonso na se basolola basexcuse na oyo nyonso tu eleka bandeko na ngai na oyo nyonso tu eleka bakende kosengana nanu bolimbisi avant wera son azwa makolo na ye akende koparticipe na festi gola toyebi te topesa bandeko na biso raison ou topesa bandeko na biso raison te balobi wera son azwi temps mulai oyo azalaki na baproblème na leki na ye Frère Ego la ezosenga babanda nanu na kobongisa na ndaku après wera arespecte invitation wana toyebi te mutu oyo akokata makambo nyonso tu mutu oyo akokata hémorragie oyo nyonso tu ezali vie na biso wera son le roi de la forêt. Qu'est-ce qui prouve entre wera na Fere basololaka te même en coulisse na téléphone toyebi te tokoyeba jour yango jour tomona soit absence ya wera soit présence ya wera wera ye moko akose justifier bandeko na ngai tozokende kaka na makambo oyo ezoleka bongo na miziki congolaise ya mboka na biso bandeko na biso ba journaliste na osenga na bino tongo midi pokwa to respecter ba artiste musicien ya mboka na biso tolanda nanu sara tola makambo oyo azoloba na artiste musicien ya munene comme Frère Ego la awa nazaka na sujet ya makambo teli bongo ndeko na biso artiste musicien Fere oyo azosala fierité ya miziki na biso libanda ya mboka azosala fierité ya miziki na biso na kati pe ya mboka bolanda chroniqueuse ya mboka na biso insanité bêtise oyo azoloba mpona artiste musicien ya mboka na biso tandis que bazo respecter Davido bazo respecter Wizkid bazo respecter Chanel oyo Gabon
ba respecter ba artistes étrangers mais yoka ndeko na biso chroniqueuse ndenge azali ko diminuer artiste munene ya mboka na biso azo citer ba mots oyo il fallait pas à citer na ba télévision boyoka yo organisateur soki Karine alobi bongo ke alingi fali te alobi bongo po ana ena Virginie bana eloko ba owele les pipi azomona lora Virginie na Kinshasa azo gagner et puis yeti alandi yes kwa Karine otala nini konyo kwa manyosa nyokwami oyo tomona yengala bino na otoche ya bino video moko récemment awa Karine Ngunzami a osé la faire azobeta concert attaché des points à faire été le osa pe le tendance te osa couvre gaulois te osa nani o kindingu te mais ozomona muta sundoli mwana na ye aye ko vanda na ba concert à faire pona nini pona poser la faire pas bi non naza mobala bato asilia aigle jaune soki na le passé na pratikaka yango par ignorance mais aujourd'hui là je peux pas ba dépense kotambola nyonso Karine atamboli mbongo nyonso abambaki fere bilamba nyonso alateli fere na baconcert fere atali sute fere afini ata misu te retour wana amoni lokola babotola ebonga na Virginie Manganga or Virginie nga nayebi mobala ya Virginie na faire l'opisa donc ye kanda na ye po faire abo na ye bandeko faire abo makambo na ye sabino eza ya solo faire abo siko ye azomona longola oloma deuxième dame première dame Silia deuxième dame Virginie aomona siko ye ndenge faire abwakiseli ye na poto na basacrifice nyonso asaleli faire afuti ye monnaie de singe yango omoni Karine apete bakable akoteli na ofali bino bokomprendre botimba te bino bozokomprendre makambo te to ndeni donc ka pamba boye nde toza boye ka pamba boye mutalamuki na ntongo azwi mpona nini tosala baanalyse ya mikolo mpona nini ntango Virginie Manganga annonçaka qu'il fallait menacer na Côte d'Ivoire Karine akufaka te Karine était en vie basa Virginie ndenge nini lelo Karine akobaluka alobake Virginie akosi toyebi ba vérité et puis ami bengaka pire petit affaire allez-y comprendre bozomona te bino mo bo comprendre te il faut ngana vana na balobetela bino ke eza likambo ba owelela pipi tala oyebelo ke panza mokili eza ekabola na mama na mwana na ba famille za pipi na l'argent mbongo toloba mbongo te pour faire abati voilà alors bandeko na ngai kotala politesse oyo ekoti na internet babi Karine na Virginie epa affaire boyoki bino moko makambo balobi bazowela kuna eza pasi na mawa na mekana kobandela est-ce que tokopesa ba musicien na biso ata respecter bo critiquer bango ata na musique ko bo critiquer bango ata na musique ko sala biso bien ya boete quand même ya boete na mawa trop bo kana bolingaka basala ko ba promotion felete donc ti ozomona ba fille wana basala ka faire promotion bana mibali na ete so balanda nini ya bana basi basaka promotion en échange de pipi siko faire ngala isaka yo futaka na yo batu futi mutumbongo asaleli yo promotion en même temps ozana batu oyo bazana kati orchestre na o baumela na yo baumeli na faire na kati orchestre balobela ka faire positivement ba fiston frappe mais faire yo zolinga kopesa valeur na bato alibanda omoni siko Karine komo senga o pipi omoni pipi ngana na raso lelo olobate ye wana komi kosala réclamation de pipi ye wana azosenga pipi mpona nini asali basacrifice asundoli mwana na ye alandio na baconcert asali kindumba mpo alata bilamba malonga yo tya ye ataka yaya moninga alali na bato asengi alati bilamba na ye bien ayeti na concert yo tya ye ka nasuka yango fere oloba na ye o no pipi ata fere atanga na osilika
Silika yaya, wana raison. Boniko, moninga zwiti na mbongo, abambio na podium, mbongo na ya souffrance, mwana nazangi pampers, mwana nazangi miliki, azwi mbongo akio bamba fere, aleyo fere na suko lo bala moninga nini, oh, no pipi. Boniko, biso tutu ebi kari na za fia soif. Fia soif a eba ki kabande koze la retour a pipi a fere, po fere a kabate. Fere a lobby, nani mon français on a tout nagini. J'étais dans l'inconscience. Faire à lobby, dans le bacal de l'ingala pour français dans son cocaté. Faire à lobby, faire à sa camarade, n'a pas c'est non ma sauce solide. Faire à lobby, faire à bi, à Zoluka, à tailler carrière naïe. Faire à Zoluka tailler carrière naïe, bah erreur wana basala on a pas dépassé. Que kobimana ba chroniqueur, kobimana ba petit, na ba journaliste za mambakala. Lelo yo yepe azana vie na azana carrière na o azokta ye alini na susté. Et affaire ABC en tout cas, wana omoni concert à Suka festival. Wa ngunja mana sepo concert wana ezaki na bakitité. Après concert ya zeleka bokiola na fera monaka fere aka déposer. Yisiko amuni tuke msu fera okende aubenga yala ndaita msu na hotel yaya Karina benga fera yambate titongo fera yambate lobi nango po fera na poema oyambate fo fera yambate fo na pasi abenga fera lobi nango journée mobimba fera yambate banda obenga fera oyambeka atetia surtout fera zone Kinshasa. Et ça dit Karine N. Yamwano moni bazaki na live entre bango ba Gaulois. Voilà, merci beaucoup. Naosenga vraiment bandeko na biso ba artiste musicien. Boluka na moi discipline ya revivre na bandeko na biso ya basi parce que respect za sauté, respect ezali sauté. Bazwe ba na ba mo oyo bakoki ko exploiter na ba émission te, respect za te. Na makambo nyonso minene ba artiste bozo sala na mboka na biso. Bandeko na biso ya basi respect ezali sauté. Makambo ndeko na biso Sarato lazolo ba vraiment eza pasi na mawa. Na kosilisa kote ya ndeko na ngai Feregola après tokozonga na masolo mususu. Bandeko na ngai na osenga bolongola bagarso ebele oyo bazoya lelo pona kolobela bino oyo bazana engagement na bino te. Boka mwana mobali oyo lisusu pe abimi awa video nezo tambola oyo azo expliquer ndenge Feregola orchestre na ezali na mal organisé. Est-ce que ba lukaye na ba bureau ya Fere aya ko sala Fere ba promotion ou bien ba yaka na ba volonté na bango moko? So oye na volonté na yo moko engagement na artiste zate mais omoni makambo ye ko sala bicho ela kezo simba te okei koloba ba n'importe quoi pona kombo ya artiste musicien. Ba biloko nde photo tele melango na musique congolaise. Boyo na mkanate Siko bandeko na ngai video na moni epanzani na baina chaka mwa kreti muke ndeko wa expliquer biso alobi bafanda la sayo wana ba communicateur nyonso to ya Fere bafanda na sayo babetaka lisolo fallait aleki na Fere. Est-ce que bandeko na ngai lelo vraiment ndenge musique ezokende est-ce que Fere aza n'importe qui vraiment na musique na biso ya Congo? So koleka oyo bolobaka mutu aleki moninga na musique ezaka par rapport ya nini? Soit tokoloba fallait aleki Fere amso na ba trophée, fallait aleki amso Fere na ba production, fallait aleki amso Fere na ba contrat, mais koloba ke fallait aleki kaka Fere. Il faut qu'on pèse sa définition ya makambo oyo pe fallait aleki li Fere. Parce que bandeko bozoya na biti kaka ya poto, boya na biti kaka bame mabino poto. Comme Fere azwaki ba visé belete, biso si toyebaki na biso batu ya boye boko bima
liste eza molai bokobima ebele oyo bokobaye na bino botala kote kuna balobelaka fali bakei poto biso toke te toyebaki na biso baretombe ya makambo oyo ekoma kaka awa toyebaki na biso surprise eza te toyebaki ekosuka awa mais na vie bato ifo bozalaka mpe na maîtrise fali depuis 2017 aosala ni bavoyage ya poto depuis 2017 aye komema bato poto na 2023 6 ans après siko naocomprendre te bato ya fere oyo boza presse fere azongeli makambo ya poto kaka na 2024 est-ce que bokotikela fere ata 3 ans te 3 ans moko boya se concentre na orchestre apres bandomema bino boyaka presse mbala moko ya mbala moko eza bato batravaille na fali ba 2017 2018 2019 2020 2021 fali abetaka na bato batu na pota memaka mpe bango te bato batikala kolongwa mpe te bandeko bozali pembeni ya fere eloko na osenga na bino bozala na patience bozala na patience presse ekosa bino te bolanda loyenge ya bamouvement libanda te bozala kosante na artiste na bino bosoutenir olie bobandolanda mipepe oyo ezoleka libanda tokotana na likambo oyo ya Yorobo asengi defi epa ndeko na biso directeur moko ya orchestre soki nga natangi kombo ekomaka mabe Yorobo asengi makofi partout bakokutana babetana kaka makofi po makambo yango esila boyi na ye makambo babanda kotindela ye bato na bacoin Yorobo ya asengi nde makofi babetana kaka makofi avant nazwa nini ya Yorobo naluka nanu tonton promo nanu soki nakozwa ye naluka nanu tonton promo soki nakozwa ye ye mpe mikolo telefone neti azoyamba na ye telefone te mikolo nayebi te soki akoti bacour po azolala retard naluka ye nanu avant nakota na likambo Yorobo asengi babetana kaka makofi parce que makambo ya kotinda bato baluka ye aboyi asengi soki moto ozoluka ye senga nde terrain bokutana bobetana kaka makofi makambo yango esala nini esila ole ya kotindela ye bato ye asengi makofi nde ekozala mwa solution ya bien boyoka ndeko na biso Yorobo omekotia bato na mwa confusion un tout petit peu soit Fali soit Maman Denise on comprend pas de ce point là en tout cas ndenge yozo comprendre te ndenge ngai pe nazalaki bouleversé omonta makambo ne bandi ndenge makambo ibandi yanga na yo oyo bato pe oyo pe bazana masolo ya kati ya ba voyage wana baza ah bon donc bango pe babetinga A1 babi Yorobo omoni po na voyage na yo ya yo arena mutu asalaki ke okende poto mutu asombelaki o billet d'avion mutu afutelaki o visa en tout cas faut remercier Fondation Denise Nyakero ngala bi makambo ezandi boye makasi boye voilà video wana na otiela bino après donc Yorobo alobi voyage bakendaki mutafutaki ba billet mutasalaki makambo nyonso ezali Maman Denise oyo ezaka makambo biso mpe tozo découvrir kaka abi ezali bongo nde Maman Denise abi ezali Maman Denise donc